otrahi mboka Congo. Tshisekedi, Félix, vieux, otrahi mboka Congo, bakoro zote negosala na ba rebelle. Ba rebelle ça va faire ba congolais, ba rebelle ya ba pays étranger, ya ba pays ya Libanda, ba Rwandais, ba Ougandais, ba Burundais. Vieux. Sala yo kende ni pesa na ba rebelle, kendo sala dialogue no na ba rebelle. Mais biso peuple congolais toza senase. Ba rebelle bango moko ba yebi ba Rwandais, o sala makona oyo. Liboka pilipili, esila ka soloté. Na France bango ba sala élection hein. Ba français ba teli ba lobité. Macron a déjà sali les belletés ya muki a sali do PC deuxième mandat. Ba voter Macron le lobby bango biso na Congo. Qui c'est que 2023. Donc voter bilan ni le pesa biso pour voter au deuxième mandat. Chilo Mabanu confirmer hier il n'y aura pas des élections. Donc il y a une constitution à bois Kango. Mais puis tu as une constitution, tu as une yango. Que constitution lobby yo mandat na yo sili, il faut organiser une élection. Ce qui est élection exacte, mandat yami balepe exacte. Pouvoir eza ya peuple. Peuple moto akogere yango. Peuple akozwa yango apesi moto ya poni. Mais tant que pouvoir yango ya peuple et comme na ben individu, c'est-à-dire to kolobela sous peuple té. Ba français baloba, on ne change pas l'équipe qui gagne, mais on doit changer l'équipe qui ne gagne pas. Cette équipe n'a pas gagné et c'est tout yango mopanzi. Pour la preuve du contraire. Tout le monde a projet de société. Oh, bah, il y a l'habitude de diriger Mboka Oy. Or, vraie société, projet de société à solo, et ça n'a qu'à y a peuple. Ok, il y a peuple. Au Tuniye, awa bozana pasi yanine. Au Komi, awa bino bozana nine. Au Komi, tant qu'on y a au Sangisa, au bani ko résoudre ne va pas si à peuple. Mais tu as comment on a, bande qu'on a biso, bah comme qu'on loba loba. Alors, on n'arrive pas à comprendre. Ceux qui bazana balabala, bazako défendre. Mais ceux qui sont alors, la vérité, rien que la vérité. Alors, biso ba bisa na kata nouvelle est là. Que kolanda mutu te na nzoto, landende likanisi ya mutu. Mais to moni bande ko na biso wana, bazo kolanda mutu na nzoto. Biso to lobi kolanda mutu na nzoto akosala eloko te. Mais tala landa likanisi ya mutu azana yango nde bokosala mwa eloko. C'est pourquoi tu koloba tozo soutenir Isusu maloba oyo visionnaire Adolphe Muzita uti koloba oyo a rejeté en bloc négociation à Nairobi pokuna ndoki jamais na kokolia na ndoki ba koko baloba boye okolia na ndoki sani moko me ba fourchette milai po mi sapi moyen tout ana ezate mais lelo tilo makomo kolia na bandoki sani moko mi sapi zo tout ana tala bana kongo ndenge bazo sila toloba te Mobutu azalaki mwana makangu tomona esika kangaka mutu te Kabila ye Rwandais bokangelanga tomona esika kangaka batu te mais oyo loba boye bakangi mais okangi po ozwa nini même biso balaki totangisaka tango inspecteur akotelinga na classe même natangisi kitoko inspecteur akoremarke ngai tango akopesanga remarque wana nde na tour asima era koya soka visiter nga amonge no remarque na pesa ki ye atosi yango apesi nga code très bonne mais yo bazo remarquer yo ozo changer te to pesi yo MA mauvaise code c'est-à-dire wana eza code mwana koma ta classe te c'est pourquoi yaya ndenge balobi ke résultat positif ya nana bango positif pona bango pona biso tende ko sia utiko lobela ngo biso peuple tozo souffrir tozo lela do makamongo to tunanan bilé eza positif musala Argentine ngobilazo salanine transport eza na province na ye ya Kinshasa mais tala ndenge bazo nyokola biso un receveur azana mobilité te ya ko matsa transport Pascal quartier 3 500 francs Ikingasani Zandu 2000 francs Argentine ngobilazo mona ministère intérieur azotala makambo ebele et comme à 18h pas même 19h ba soda o ba policier ba binso banana kwa komango ba ujana ba zo kanga bat même na porte ndako mais c'est quoi comme ça donc est comme na changu
que les policiers ont tenu balati. Baïbi tina tenu wana. Les policiers ont bazo kangabatu. Est-ce baïbi règlement policier? Tala esika biso tozo ko beba na biso na biso. Biso to lobby hein. Bako benga yo policier pour peuple azali. Ce que peuple azali te bako benga yo président policier te. Yo président bako benga yo président pour peuple azali. Ce que peuple azali te bako benga président hein te. Biso peuple to lemi na biso to komi cassé. Biso peuple to komi cassé. Ce qui a solo au Japon na peuple. Oyo peuple azoko linga. Mais ma biso na wapi na élection. Donc une élection, le coup est populaire. Ndenge ba votaka yo na tour wana. To voto pe na tour yo obima. Bongo zobanga nin. Pourquoi des poids des mesures? Nous allons couper la poire en deux parties. Poto yeba. Nani asali, nani asalite. C'est pourquoi camarades, ba pays mindele bazo seka biso bazo tchola biso. Tala ba nègre wana. Puis tozo komizo en charge té. Musée Kabila lobaki, prenons-nous en charge. Tomizo en charge. Mboke eza mboka na biso. Mundele azande kuna yote awaya kokotela yo awa. Mundele azande kuna yote oya ko betolo maboko awa. Mundele akolinga yo souffrir po ye ayibaka. C'est pourquoi bato to benga bango baza bambo ya mindele. Nyons bazozwa awa, bazomema na poto ba pare na bango. Mais biso bakolo biloko tozolala nzala. Papa. Tomona na nteki sasa banda to na kisasa. Tomona na ngute. Kaka ya mbaloy. Yango tolobi pour ne pas aller très loin, hein? Élection c'est élection. Tant que comme moment ngo wana, élection ezate, papa, nengo kotaki. Jobi la mana yo tia na mallette na yo, bima pe na malem. Pour wana pouvoir ko zala na boko ya peuple na balabala. Peuple a récupérer pouvoir na ye, alu ka kopesa na nan. Bato bazolo ba ke élection ezate. Bon, d'un moment ou à l'autre. Là, sauf Félix Tshisekedi qu'il n'y aura pas les élections. Bien que ngana la nyangote, mais na oyeb c'est eboye. Atika Kobanga, Rwanda Kabila. Tango batu bazotu na ye, il y aura les élections. Abana kotinda batu na constitution. Chilo mabanu confirmer ye moko il y aura pas les élections. Donc il y a une constitution à bois kiango. Mais biso to kotalisa ye constitution to kotangisa ye yango. Que constitution lobby yo mandat na yo esili, il faut organiser une élection. Ce qui est élection exacte, mandat ya mibale pe exacte. Pour ce qui est élection exacte, yo pe mandat ya mibale exacte, ozango na machine. Pour balobi pour ozango il faut une élection. Ce qui est élection exacte, yo ko deuxième mandat na bateau machine. C'est une distraction à l'huile de peste. Je venais de le dire ici et je le répète encore. Les Belges nous ont dit ça, que ces gens ici, parce qu'ils ont pouvoir, ils ont administration, par exemple Congolais, par exemple Makila, par exemple Matoy, par exemple Misu, par exemple Zolo, par exemple Monok, par exemple Nyonso, mais sur le plan, il y a Moussala, sur le plan administratif, il y a administration, raison pour laquelle le Belge a lobby, administration ba yebité et mboko wana ko kufa lelo Congo ekufi bazo présenter ba bilan moko ezali na ngana ko présenter ngote na yebité ngai peuple batuni nga po na présenter bilan Félix Tshisekedi azo distraire bato au contraire Martin Fayulu ayebi Félix Tshisekedi bien que ayebi eloroté a distraire banan. Nous on sait que Félix Tshisekedi a organisé une élection en 2023 et bisoto okenega na élection kaka wana. C'est pourquoi tozo senga le président Liazo senga consensus. Consensus bango bakesa na ba rebelle. Aboy ko sala ngona Martin Fayulu. Andimia sala consensus na rebelle abomaka ba peuple. Na rebelle azo kata ba peuple mitu. Alobi Fayulu aza civil na kondima ya yete na ndima ya mutu abomaka bato. Na ndima ya mutu abomaka ba congolais. Ndenge na loki mutu moko alobi Tshilombo perdre la mort. Ozobanga ba rebelle, c'est parce que ozobanga liwa. Moyo banga Fayulu ezate. Mais Fayulu est plus pur que les rebelles. Tozo me mayo na cessé na malembe. Soki Fayulu azali plus pur te. Mbelozo tinda ba mbila te. Mbelozo tinda FARDC te. Mbelozo tinda ba policier te. Ba ko beta biso maboko makolo. Ba ko buka biso makolo. Ba ko beta biso masasa bu portant. Tu as peur aussi de Martin Fayulu. Mais toko me mayo, nous sommes plus forts que l'armée.
nous sommes plus forts que toi, Félix. Nous sommes plus forts que Kadima. Et nous sommes plus forts que toutes les armées du monde. Tous les peuples ont décidé na place na yo. Lorsque ils ont décidé élection aux alatés, nous allons décider à ta place. Nous avons Kabila. Oya Uchiko Kende. Ce qui va tenir Kabila, un candidat. Kabila ngai. Lisez la constitution de la République démocratique du Congo. Lisez la constitution de la République démocratique du Congo. Mundele, moi c'est Yalobi. Monsieur Kabila, bonjour. Je suis journaliste de l'RFI. Vous serez candidat Kabila Sekaki. Donnez une copie à ma petite sœur de la constitution. Si le monde européen c'est une copie de la constitution, le col aux autres élections aux alatés. Autant qu'il y a une constitution, il y a le pouvoir dans Zélani. Même dans la nomination, mais ça a passé par les élections. Nous voulons les élections dans ce pays. Il est tenté de nous distraire. Chilombo a un mandat mi balete. Chilombo a un mandat mandat et liboso au salaire rien pour le peuple congolais. Mandat na yo comme il va côté balwa na tribalisme. Et na mboko tribalisme ezalaka. Yo kina kikuiti babengane baluba. Oyo kina kasai babengane bayaka. Oyo kina ba Congo babengane bangal. Oyo kina bangal babengane ba Congo. C'est faux et archi faux. Gestion na bino ya mabe nde tozotelemela bino. Tozotelemela na politique na bino ya tribalisme en tant que bikolo te. Tozotelemela yo oza mauvais gestionnaire. Ozumi gestion en mboko simbi. Ozo sala yango na ndenge mabe. Tango oyebi ozo sala mabe. Olo bana za muluba. Baso sanga tribalisme te. Biso mo wana tribalisme to yebi yango te. Si le tribalisme existait dans ce pays, elinge bana na parti politique. Ce qui tribalisme ezali, ezana ba parti politique lokola UDPS, président Mouloup, secrétaire Mouloup, secrétaire adjoint Mouloup, secrétaire chargé il y a des affaires électorales, il y a Mouloup. Tala binonyos, ce qui est la présidence de Félix Tshisekedi, ce qui basa 100% ba conseiller 85% ezaka bandeko nanga baluba. Nana za na tribalisme. Ce qui est na parti ya Martin Fayulu SID Fayulu Mutabandou. Moutaza secrétaire général, d'abord il y a secrétaire général, c'est lui qui dirige le pays, les partis quotidiens. Il est qui? Il est Moulouba. Aza Moulouba. Yo somoni Bandundu, ba Congo, ba lobi na Fayulu ke longola Moulouba on a Devos Kitoko. Non, to yebi Devos Kitoko c'est un Congolais. Ce qui to tcheye wana ala kisema yelo ya ye. Pas to ko bateke Devos Kitoko est égal à Chilom. Devos Kitoko est plus intelligent que Chilom. Devos Kitoko a bien étudié que Chilom. Devos Kitoko c'est un professeur d'université. Mais Chilom a comme président, c'est un professeur WAP. Même en secondaire, n'a qu'aucune école. On ne peut pas faire la comparaison avec le tribalisme. Non, tozo sala awezali kamya mutu. Awezali kamya mayele. Ezate que non Moulouba za mayele te. Moulouba pe mayele azali. Mais Chilombo on sali déjà. To moni mayele na yo na oyo lakisi. C'est que dit to moni lokote. Tant que population zanzal, tant que population zo souffrir. To ko ba Chilombo na mayele na yo sali yango. Et d'abord tu as trahi papa Tshisekedi Muniero Bwakango. Mais Muniero c'est une identité. Muniero papa c'est une identité au Bwaka yango. Ne confondez pas côté le pouvoir na ki tribalisme. Kabila azalaki au pouvoir, bato batelemela qui est mingi, eza bakasaye. Mais ba Swahili batelema te, basala ba loi contre le tribalisme. Ils n'ont jamais fait ça. C'est par votre incompétence. Pour les justifier, il y a du tribalisme au Congo, beaucoup basala ba loi sur le tribalisme. Bakatange ba lobby mais bino ko déplacer un exode massif boyetin, bato ba déplacer kambi ba lemisat. Bino ko déplacer 500, 1500. Beaucoup dans la province Moussous. Espace nini, bandaku nini, na musala nini kuna. C'est tout à fait normal. Et comme le tribalisme, batata mikolo, tout un pays, bami pesi na makamwana ya buzoba. Oh il y a un quel est ce conflit? Il n'y a pas de conflit na Congo. Pour pas montrer que conflit zate, tu le molles à peuple. Pesa biso ka kolia. Au pesi ba kasaya kolia, au pesi ba yakaba kolia, au pesi ba Congo kolia, au pesi ba ngala kolia. Peuple congolais couchinos, tout sentir que mboka za bien. Au komona un ezate, tribalisme pe ezate. Tous ont critiqué Félix. Mais ça bande comme mususu baza yakasai. Ne bazo Félix Tshisekedi ba mema yeneti Moulouba, ba benga baninga ba tribaliste. Oh tozo Tshilombo baza Moulouba te. Na munito Tshilombo baza président, aza su Moulouba te.
Tous critiquer tant que Mouloubate, on les critique tant que président de la République ou Andimi Mukumba, il y a un peuple congolais, Nyons. Ceux qui banent Bazanzal, banent Tozola Lanzal, Tozo Mona Pass, pas déclarer Panan, et pas ya papa. Comme on a une Chilombo, il n'y a pas de tribalisme. Chilombo, c'est une parenthèse fermée. Aux Libanais, il y a un répété en gros. Chilombo, c'est une parenthèse fermée. À Libanais, 4 ans. Bilan, nous avons besoin de ça. Oui. Il y a qui Pierre qui va comme une villa. On a un positif. Bon, bon peuple. Bilongo, yo journaliste aux autres là. Et ça, Bilongo, il y a bilan positif. Bilongo, il y a bilan congolais au Moniawa. Et ça, Bilongo, il y a bilan positif. Et ça, les Congolais, ils sont dans la Aïe, ils sont dans la foute. Bilongo, yo. Ce qui est n'importe quoi, mindelo comme on a besoin de forme moko. Matame vimba, matame za bien en forme. Mutu bandé oti forme nango. Mais biso on a koka. Musu mise kota mais le colo ya passe nzala souffrance. Et vous allez nous présenter un bilan positif. C'est faux. Il y aura les élections des journalistes bobangate, on a besoin de grimacer, bato ba yi politique té. Biso to yi Félix Tshisekedi akokima na ye. Ngai kombo nanga na sambe na église Alliance de Dieu na Moutani 142 le 11 août 2021 vers 4 h du matin nazaki na sika maliboko nayoki Marie yebisa peuple congolais 3 jours à prière Congo mabele ki makasi mabele ki mingi koleka mboka Ninive. Moi, pleurer pendant 3 jours. Il y a prière. Il y a ainsi par l'Éternel des armées. À travers ma servante Marie la joie. RDC, repentez-vous. 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 Aimez-vous les uns les autres. Élevez le nom de Jésus-Christ. Obéissez à vos autorités. Maman obéit à ton mari. Papa aime ta femme. Vous les enfants, obéissez à vos parents. L'heure vient et l'heure est déjà venue. Après 4 versets. Matthieu 6, 33. Jean 3, 13. Luc 1, 45. Esaïe 43, 18. Nasutki bonazana pour Nabi Seigneur. Message au pénis à ma casse. Soro bixela mosapi. Donc ça la mokana. To commande à 5h30. Modérateur à banal si mon atobola ngatobolinga. Na 11h na moni mutapsa mwana mobile. Na papa nga bota kate. Na 6 ans obota. Mwana nga suka sana 22 ans. Mwana pesa mwasi nya bota kate. Abina mwana za bénédiction à congolais nyonso. Oya ko tosa message nga na pesa kiyo. Bozo kene be église. Bozo pesa bo frère badi bozo pa matin. Boke na hôpital. Bo mela bakisa bokoko bozo bikate. Oya ko tosa message nga na pesa. Nganza mela ozani na ko pambola. Donc comme le 7 février 2022, Marie, il y a un peuple congolais. Nous avons la peau en boca. On est la peau en boca. Abinanga. Message n'a pas ça qui est. Nani a tout ça qui est en go. Bino ba congolais bo tombo le bozuna bino. Bozunga yes bozunga sima. Yebisa muto na yaminga ta yamanga melanga. Oba yaminga. Bazo sana ekulusu. Naza sune ekulusu te. Babongo la mitema. Le 6 avril, na la na balaba na vision. Na bi Seigneur, pourquoi la na balaba? Abina Marie, soki mama lali, ndako esala kani, ngabi ndako kufaka. Soki mama telemi, ndako esala kani, abina nganda ko etelema. Na soki bo na zana pombe. Na ela wenza mu ko rasubila mwana lipa. Marie na epsa kyoni. Avant ngana kufa, dimanche bo se pour la Pâque. Avant ngana kufa, natala ki ba mama Jérusalem bazolela. Natali droit na Marie. Na esi Marie ko la pona ngate. Le la pona masumu ya bana yo. Marie ta mano Jean, Jean ta la mama no. Jean na Congo abi Congo eza ko kufa. Bino ba mama Congo bolobi nini? Botele mana mabonde li pona mboka Congo. Délivrance à Congo eza maboka ba konzité, eza maboka la Yesu Masia. Ndena kangola Israël, depuis la Congo na mboka Congo. Ba mama ba jeune sœur, botele mana bonde. Botombo la nga Yesu. Tambo zolela, satana zobeta mabo. Biso na soto solo bela élection. Élection auto solo bela.
Félix soki bavotaki ye na 2020 na 2018 so bavotaki ye te abimi président akambi mboka mais na mandat na ye baélection tolobi na mboka tokendaka 5 ans osali mandat na 5 ans ekoki osalisisi baélection mpo opase na mandat mosusu soki okopase sini te mutu mosusu sikoyo ye azolinga osalisisa baélection te 2023 ye akokoma deuxième président na mboka oyo na capacité nini eloko tozotuna nano olinga osalisa baélection te 2023 akokoma lisusu deuxième président na capacité nini na article nini yango wana biso ADD Congo Prince Penge elongo na président Eli Martin Fayulu na Mfumumpa balobi 2023 ekite mata élection ezala te Félix kanga bisaka na okende koluka te okima ndenge nani papa Mobutu akimaka oyo peuple atelemi toza penza ini ya botelema oza trahison o trahir mboka Congo Tshisekedi Félix vieux o trahir mboka Congo bakoro zokende kosala na ba rebelle ezala pe ba congolais te ba rebelle ya ba pays étranger ya ba pays ya libanda ba rwandais ba ougandais ba burundais vieux sala yo kende mi pesa na ba rebelle keno sala dialogue no na ba rebelle mais biso peuple congolais toza senase ba rebelle bango moko ba yebi ba rwandais o sala mapona oyo liboka pilipili esila ka solote déjà ba yoka son biso kaka peuple kaka ne loko te baya sala kor kotisa bango na gouvernement congolais bakota totala on a ngana lobane ngana ADD Congo lobi bo banga te peuple congolais botelema élection 2023 et ça la mesa la matete aux assir Tshilombo kima okokima vie toza bala terre okokima na reine na kota na 2018 ti lelo yo atikali kosala peuple congolais te loko moko te kobana na union africain batiaki président union africain pendant une année mais il faut voir makambo esalami na Afrique 5 coups d'état na reine na Tshilombo ya union africain 5 coups d'état akotisi ba rébellion en Afrique toye na kati ya Congo eloko moko te salami bilan ezali négatif na lipo atakutaka lipa desa lipa munene lelo lipa dese bunga na marché lipe bunga pona nini ebaka ta pays lokola RDC boulangerie l'été ezalaka te boulangerie l'été ezalaka te na soni na songo lelo yo akosaka biso ke bambisi ekoya basoso ekoya wapi bambisi ya na Facebook na télévision mais na boetoli eloko moko te Tshilombo azali incapable 2023 bilan il représenté biso o ezaki tolobi yete Tshilombo asalaki eloko moko beto voté 0 matoi na France bango basalaki élection ba français bateli balobi te Macron ati asali ne belete ya moke asali topesa deuxième mandat ba voté Macron le lobi bongo biso na Congo Kiseke 2023 to voté bilan nini opesa biso poto voté au deuxième mandat yango tolobi bo 2023 esengeli okanga bisaka okende élection ezala te na mboko oyo tolingi yo te parce que souffrance to appliquer article 64 autre telemela yo na groupe ba mboso ba mende bo mimboka o 2023 pour ça libanda na yoki Tshilombo alobi ye aboyi kosalisa élection Tshilombo alobi ya boyi kosalisa élection azana mbongo te élection ezate a doubler des mandats mituna na tuni ye Tshilombo yo boyi kosalisa élection olingi nini oboyi kosalisa élection olingi nini tala ngana telema awa na lobaka ngana za mwasi yo za mobali ngana za mwasi yo za mobali epui ya mibale tala na kai ongana zali bano bazali awa babenga kangako mais soki oza mtuno yo esalaka malamu ntango ozomona nga na TV folandelaka ngai oyebaka ke antuka na ba mikili nyonso ezala na poto ezala bino awa na Afrique mama nini
mama wapi oyo azali tai na ngai oyo abima na TV mpona kodeklare makambo ya mboka. Lelo nayebisa yo mpenza makambo ya solo otia yango na mutu. Tai ngai nazali eske ngai nazali koko nakoki kobima naye kosangana na bana oyo ba jeune garçon na ba jeune fille na ko déclarer makambo ya mboka yo likambo wana vraiment epesaka yo paste yo likambo wana epesaka yo paste mama na yo Marthe Mubokoli na idepasi mama na yo azalaka kobima azalaka ko déclarer makambo ya mboka ayebi yango ayabi fondation ya mboka oyo ozoboya élection pourquoi ozoboya yango mpona nini posa na yo ezali nini posa na ezali soki ozoboya élection okenda konekosie na ba M23 mpona nini oka konekosie na ba M23 mpona nini soki oboya élection nayebisi oboye soki oboya élection soki oboya élection na mboka oyo esalama te lukaka solution na yo luka solution na yo omikangilaka bisaka va omikangilaka bisaka va yo ozoboma ngai nazoboma yo te yo oza moyibi mboka oyo yaka kokuta yango nga mboka na ngai nafongola nayebisa yo lelo ndenge na simbi nayebisa yo lelo nayebisa yo tango kalonzi akendaka na table ronde na bakoko na ngai kalonzi azwaka mbongo biso tozwaka mabele tango bayaka kalonzi soki bino baluba bozalaka bato ya malamu bolinga kosangisa mosapi moko nako tate yozwi mabele biso tozwi mbongo ale yaka totonga mboko bino bosimi nzele bokeyi na likolo nga natikali yawo mboko oyo evandaka mboka mpe ezalaka te zamba na zamba nga muyaka namoni kula nazwi mabele na ngai nakokotika mabele na ngai te naye nakofongola mboko na ngai yo yaki kokuta mboko bofongola te okuta mboko bofongola te ntango bofongolaka mboka bokomini ya liboso tata no Etienne Kitshekedi mutu azalaka premier ministre toni nani komini ya liboso mutu azalaka burgomestre ezali Samuel Lela lelo obo komi kosakana ana masina mutu afongola komini ya masina ezali koko na ngai loso mutu apopo muyaka 100% bina loko nini bosali aw yozo luko no makambo pono nini yozo luko makambo pono nini oyo yozo luko ekosalemela yo moko tilombo tika kusakana mwana na mboka bato azalaka 50 te azalaka 100% ngandenge na zabo kota mama na ngai kota tata na ngai na za 100% yoza combien de pourcent yoza 25% après ozobomba congolais mukolo mabele oyo yo kaka muntu ozotinda kaso tinda ba policier na yo ndenge balingi basala babuka bango makomo baboma bango bosabote bango ndenge bolingi tata na yo azala koko bimisa population marsi na balabala est-ce que Kabila Laurent azala kotindila ye ba policier azala kotindila ye ba FARDC baboma bango tata na yo abengaka Joseph bokangila ngaka mwaka ndeke wana na cheye na posi Joseph asalaka yeni na yabiso yokeba yo nanga totikali kaka muke ceremony ngana kosalila yo soki ngai ya na botama na mabele ote ceremony nanga bakoko bakoyoka ngote soki ngana botama na mabele na za 100% bakoko ceremony nanga bakoyoka ngo yo nanga suka na biso kaka yangu wana oyo yo yaka koluka na Congo soki olingi ko sala selection te mama yango kanga bisaka simba nzela kende kovanda lisusu te okomona mutakala bakobima na balabala mukolo wango na barwanda okendaka kozwa na baburundi na babuganda
kaka mabele oyo manduki ekobeta te mabele manduki ekobeta te mbongo basalelaka manduki wana ekutaka na mabele oyo.